yeba kokanga motema po osala ba exploit. Autrement, jamais okosala eloko na mokili oyo. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Biso na Diaspora, tosolo na bosolo lelo. Lobi soki to bongoni, Kongo na bise ko bonga o. Kongo na bise ko bonga o. Kongo na biso ekobonga soki mentalité ya ngai na yo toza na diaspora échanger eke na nzela o esengeli kokende mettre les valeurs au bon endroit boko mona ndenge Congo ekokende parce que diaspora congolaise eza na influence makasi na mayemaze koleka na kati ya Congo. Bienvenue na Biso na Biso na Diaspora. Biso na Biso na Diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsir ko wuta bongo Canada. Comme nous avons partagé dans le ndeko ezali ko développer esprit ya ko kanga mutema pour accomplir ba exploit. Soko za mutema pete vie ko leka yo ndeko et à la fin de ta vie naza convaincu tango la na mbetu penda soko ba dokoto lobi to yebite soki tongo kotana ko mona pena non liwa nange pusani et osali parcours ya vie na yo okolela tout ce que tu voulais accomplir que tu n'as pas accompli. Et tant que vous avez réponse à pourquoi vous accompli biloko na te, vous avez na grincement des dents, mais c'est trop tard. C'est que vous là. Na culture na biso, il y a entraide, il y a communauté, il y a vie de communauté. Tu développer caractère moko, tu développer manière de vivre moko. Oh, et ça là que tu as mité ma pète. Tu as sensibilité. Et sensibilité, on a joué biso ba mauvais tour. Tout ça que c'est tout réalisé en côté. J'espère que on a partagé les lots ndeko okofunga mamisu. Combien de fois na vie okolungo sala mo économie moko boye ba yelo ba rekete ndenge na ba membre la famille et toucher mutema na yo et surtout lorsque quelqu'un vient te demander de l'aide et pas na biso toza na couteau na bien ngo couteau ya culpabilisation mutazo tia yo mbeli ya culpabilisation lelo soki na kufi bongo yo kobimisa mbongo po okundangai awa na bomo nazali nazosenga ozopesa et tchu obi mbadi $100 wana na bomba tiaka na pesa ya bika poso akufa babonga na bomie culpabilité on esali ke ememe na mutema pete elembisi na maboko ozai kokanga maboko efungoli moi économie ozalaki nango na maboko a flatteur et wo le flatteur ne vit qu'au dépend de celui. Terminer phrase yo moko yebi en soko ta classe. Moi expérience na sena mukina moni. Bandeko nanga il faut développer principe ya kokanga mutema. De okangi penza. Okangi mutema tena ndenge ya mabe. Okangi mutema parce que c'est ça qu'il faut pour rêve aux anango et se réaliser. Sinon on sait le côté. On sait le côté. Surtout biso dans la diaspora bandeko. Tozali très sollicité na bandeko na biso na mboka. Mingi soka yoki ndeko na komi na poto otini message na komi ba sepeli ko sepela wana ce n'est pas que nzamba commissaire ako okufa na nzela mais nzamba commissaire avien ko yoko kpoya na nzela nzamba commissaire non ba sepeli parce que sikoyo bazwi muto abanokino sala misala po bango baliaka ko sepela bandeko na biso zaka d'abord ça soki lokuta bandeko comment pouvez-vous expliquer que au sala 20 ans zonga na mboka ti tango zongi na mboka ko la famille na yo ba yambi bien à l'aéroport. Une semaine après, bazo mona te ce que eux ils attendaient. Moko azu courage à tuna. Oya yo sa nini yo? Yo te donne des questions na. Oya sa. C'est là que tu comprends que la déclaration tant ba sepelaka yo comme na poto, ba sepelaka en fonction na bango et non pas en fonction ya yo. Que yo o améliorer vie na yo. Na viva situation ndeko moko à peine a uti ko koma. Je pense à peu près ba 4-5 mois. Bachan deko pression abandotinda biloko pression ndeko nanu kutu a se stabiliser taza ko milukela bobi ke premier kayo azwaki bopan asomi mo voiture mo akimbambala wana achango na bateau et qui nous sala taxi nana kokisi inanete ba pression lekela ki trop ndeko akanga bisaka zonga ne Congo moi réaliser makambo yela ki peut-être ki rêve na yego na ebité est-ce que batinda émission na ebité bon tout ce que je peux dire c'est que ndeko na asilisi inanete akangi bisaka zongi na Congo akoka ki pression ti soki oyebi ko kanga mutema tende ko nango ko accomplir ba rêve vie na oti bande ko biso ba lingi mentalité ya ko culpabiliser oyebi passe za na kata mikili oyebi passe ya mbongo tika facilité na ke likamuke
Olé, au bebisi sous mon économie, au tindi. Au bebisi sous mon économie, au tindi. Tala, si tu veux na diaspora, je crains, bon peut-être que y a tel crainte na zanango. Je crains que banana bisole ba ko kola à un certain moment, tant ba ko yé ba sacrifice sur ba papa na ba parents ba to sala, to bilo oni to priva bango, qualité de vie ni no to priva bango pour répondre à ba pression bande ko na biso na mboka. Je crains que bana msusu ba se révolter contre biso. Nebi kaya mama moko a bebisa crédit ya mwana na ye a bimisaka ba carte de crédit na kombo ya mwana pour répondre na ba besoin famille na ye. Ndeko yeba ko kanga mutema. Si okoma muyibi. Sinon ko bela ba ner pour accomplir ba rêve vina. Encore là, est-ce que vous avez un rêve ya vie? Poto za ko ningo ya poto so ya. Ori osa ni na poto. Est-ce que vous avez une vision pena na kata vie na poto? Ce que vous avez ndeko kanga mutema pour accomplir le quoi. Na mikila poto to vandi bandeko toza na bozui moke finance income salaire eza moke me ba charge za ebele ya ko banana charge na yo awa na libota na yo awa bongo obakisa lisusu poids ya bandeko bazana mboka. Oui, ba situation ezali on veut bien aider mais na bilo mususu surtout kangi mutema tete ko accomplir rien tout on va tourner en rond. Ko kanga mutema mususu zaka te par rapport à bandeko o bazo sengo mbongo na mboka. Ko kanga mutema mususu ezali soko za na vision ya vino yebi ni olingi ko accompli ko kanga mutia muso ezali ondi make na kati ya communauté yo osala te comme tout le monde fait. Et là comment on a constaté na communauté na biso to lingaka trop faire les choses comme tout le monde fait. Ah fait zo ya ngaye na ta su robona ai moiti. Na ta su sapato na moiti. Allez. Moi $500 vous avez économiser pour projet Songolo obimisi yango lisusu. Osomba sapato pour na fête parce que c'est pas bon au répéter même sapato. Moi basser na biso muke surtout makamo za mingi pa basser hein. Na sina moni moi deux c'est basa muke ko luka. Bato yo côté na ko andimi au fin ala tarafo. Et j'ai vu qu'est-ce que ces sœurs ont accompli na bamboko to vandi. Baza muke basoki 2 ou 3 na masse mobimba. Mais na yena ne loko nangi ba comme belé bande ko na ngai to comme belé communauté n'a pas développer mentalité na ko kanga mutema pour accomplir ses rêves. Moi économie au sala ki obimisango pamba te na ba futilité. Kanga mutema. Ba seka oke ba moni pantalon o lati yango 4 fêtes. Ba seka yo mais yo yebi ke oza ko économiser pour améliorer conditions ya vie na yo à long terme. Oza ko économiser pour pesa bana na yo conditions de vie moko boy. Kanga mutema na bilandalanda. Étant donné que bozuna biso na bamboko eza muke bande ko faut développer ba stratégie ya comment faire plus avec peu. Moi j'ai béni le Seigneur na couple na ngai to yekola notion na très tôt na première semaine premier mois ya bolingo na biso. Te tu penza donc to yoka ba litio ko chula to ndima yango. Première maison au biso to vendre na ngana mo santo bota ta ko bota te. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? To développer carapace ya ko kangamutia parce que yebi où est-ce que nous allons. Ndeko il faut développer mécanisme de faire plus avec peu et c'est possible. Makamu mingi ngana mo si nga to accomplir na mboka to vandi soko tali biso na libanda okoki ko déduire que financièrement mbon pene zo sopana. Rien de konanga. To développer ba stratégie comment faire plus avec peu. Et parmi ba stratégie notion ya kanga mutema. Tentation de faire ceci. Non. $200 on a tobaki tungi comme $1000 pour toko banda projeter. Okosi ngambo na binaza na ngote. Naza na ngote. Et effectivement naza na ngote parce que oyo naza na ngwana c'est destiné à un projet. Ce qui na vie na yo o yebite ko respecter ba projet na yo oza na discipline o ko accomplir et l'autre côté ndeko na ngai. O ba nozonga à zéro. Biso to kanga mutema et ko kanga mutema na et permettre biso to accomplir biloko minene oyo ko kanisa ki to na finance au santé rien de kuyaka na ko memo na banque nga no akuti sonite na ko memo tala balance na compte na nga banque. Siko tunanga siko oyo na accomplir na yibité na bomité stratégie o kino baka stratégie mentalité o kanga mutema so ebi ko kanga mutema tendeko o ko pesa bana na yo vie à qualité te so ebi ko kanga mutema te e ko ça difficile o lancer ta moi commerce moko.
na répété mingi na biso tozana ba situation financière difficile à bambo tovandi. Alors nous devons développer des mécanismes de faire faire plus avec peu. Qu'on rêve, qu'on lance entreprise pour améliorer conditions financières de la famille. Mais pour lancer entreprise, au lieu de rêver qu'on a que senga nani moi domorona nini comment on appelle ça? Na que senga na banque TTT. Et ça na bilo musus papa kaka 10 banana nous économiser $10 yo moko na nos enfants. D'ailleurs des fois la banque sobo ke ba retourna yo moko za na combien? Yeba ko kanga mutema. Et surtout pour na bana biso photo to kotia bango notion wana. Parce que baza très influencé kolanda mouvement ba camarade moda mikolo eloko mikolo mais ceux qui mona na ba développer carapace na koyeba ko kanga mutema pour atteindre ba ambition na ye, tu as fait un bon travail. Voilà ndambu na ngai ko kabola awande ko na ngai na ngi vraiment na kati ya communauté to longola esprit ya ba dépenses inutiles ya ko panza mbongo après tout les la ressources que ça va pas et pourtant avec peu on peut faire de grandes choses. Il suffit seulement tous à la mentalité d'échanger développer les kambwana ya koyeba ko kanga mutema eza mutema bete eza kindokité eza ba principe d'ailleurs même na kati ya Bible maramuze belé bokumuna o nzamba kangi mutema po objectif qui est seulement donc c'est tant ba bois qui Joseph pourtant l'histoire ya Joseph combien de fois nzamba kangi mutema peut-être que déjà à partir de situation non nzamba kanga mutema intervenir te makamwe okenera ndengwana mais suka nango Joseph dans la joie soki to yebi ko kanga mutema te na makamwe susu tozaka pete to banga sote bat bakoloba to ko tourner en rond biloko belé to ko réaliser te. Alors ne sois pas envieux de ceux qui à côté de toi sont en train de faire des exploits avec peu. Olbate ke wa bomaki mama na ye aliaki ndeko boye ayibaki bo ayibite azana stratégie. Est-ce que ma camarade commentaire, partage, si vous abonnez, ça coûte rien, mais ils dépend de nayo. Est-ce que ma camarade sungayo? Si oui, abonne-toi. So mon ezanango, bilo tina. Vous avez l'obligation de s'abonner, mais merci de m'avoir accordé ces quelques temps. Bénédiction en colo nayo, au long de la vie nayo. C'était Jean Ndinsil.